bino yebika école buissonnaire ndenge zalaka ole zalaka bana bakeneta kotambola mais bango bazoke na bakuzu mawapasi la police na kangi bango gelo muntu na commentaire oyo. École buissonnière échangé ça les lango la ville professeur Kinshasa ko kamwa. Tozalia wana commune Njili précisément na quartier 6 et pas iwa bogondimate bana classe ba continue scène surtout bana basi. Le pango bazali komona ezanda koza inachevé c'est-à-dire mukona ngomba ko tongango atiki ngaka boye neka za ka chantier to benga na Kinshasa awa. Kasi ko kamweza nini? Ndenge ndako bozomona ngo boye. Baya yo bafanda kawa bango musala bango ba kotsa ka bana classe ya basi awa. Mikolo so nzamba sala vedi bana ngo bakota kama uniforme bakinda ka classe te batanga kati. Population ba mama quartier ba papa quartier ba mona ka bana ngona batala kaka na misu. Comment lupango bana bakota ba bimaka toujours air classe lekaka. Bakota chaque jour air classe lekaka. Basaka ba parent to basaka ba parenté. Ba bitin to fanda boyete. Ba moni ba ye bakoti ba bimaka te et comité pourquoi? Ba bengi la police. Police ekiti wala boye malamu mbata ba hésitaka te. Ba komi boye lopango kokanga. Beta porte lopango kokanga mibali ba sote ba miri ba kimi. Ndako bozo mona kuzu na kati bana basi batikana na kati bayana na bango bakangili bango kadena libanda vedi bango babata na kati bafanda na kati. Police bandiko kimase bo fungola na kati sino te to koboka lacrymogène bo fungola na kati. Bana babangi poso lacrymogène ba fungoli tala likola mire. Moko yoyo bazo bimisa ina liboko ba bimisi mwana classe na mini abimi. Mususu ye wana bakangi atelemi azolela ayebi nini ya koloba te. Donc chantier o ezaka na kati soko tali bien na mbeto pamba batika na kati o bafandisaka bana batu bana ngoto tuni bana baparato le baba parate ko kamwa yango to senga na bakonzi mingi pe population o ya quartier biloko boye eza malamu te surtout ba parents boye bilonga bana bino oyo bokotika bana boye bakeba classe mais tant est-ce que ba ka usuka awa na chantier ndako sila te en plus eza na kuzu na kati mabeza nini mibali bakimi batiki basi na kati pe bakangeli bango pe tout na bango boye ko fungula pona nini police zo bango te mais suka l'état ka l'état abimisi bango oyo ya boye to sengina bakonza la police balemba te ba contrôler ka mingi ba chantier oyo mingi ezaka inachevé et bomba makambo ebele et normal te ba ina la police sort na bango ezali ya kanini na commune ya Njili quartier 3 bakangi ba criminel bato bazali ko semer terreur côté kuna. Bazwami bango yoyo bano bozali komona oyo bayibaka pe babotolaka surtout mikolo bazo sala rage na kokata batu na tiango kokamwa bango omoni bafandi so tali bilongi na bango omona kaka bango nyonso ba bilongi ndenge mango presque na makambo basalaka e bongo na nzoto ai okondima te bakoma tala oyo eteka ma divine donc tu évite so ezala ke so za kuluna fo otike le momo ya mwasi na yo na mukongo ko mwasi na tolo ko mkoma mwasi o liboso leka comment foire keti afingaka mwasi na ye o so komi etekama divine donc mwasi na ye divine asa etekama tala musuko to na liboko a desina bana mabeba na malamu te boko linga bango te so bazomi na police bilongeza kaka boy omoni bamoni caméra bango so kiti mitulo ka ba musulman bazo sambela na mosquée po bilonge mona na te na ndaku o na butu akolakso longine bien akobimisela o 32 donc 32 nzela diche la tramotina wana o saka mutu carré akobiki sayote soka suyo ba changer la coupe ngongo on pousse la kaka monsieur Sola oza ba maître mais awa mingo ko makaya ba santu ya bana malamu me bazwami na wapiti na mbata awa ba ina ba ona quartier na police mbata tala bango convoi mobimbo bozomona oyo ondinga bafanda lesemo babimela sika moko o msula mpanza boyo mona bazali bana classe mais bana classe basala ndenge nini bango loka batanga na école technique ba mi comme ça bango ba maître pour basala technique c'est-à-dire ba koma déjà bana ista na ndenge esprit donc so ba comme na midi balongwe na école na bomba ba côté na école musu basali pagaille ba pasoli bazokisi ali ba bimi mais na ba uniforme ko kamwa mais bango nyonso bazwami na la police ya mbata oyo ikuma maka epa ya Remi Kanza major mal à l'aise oyo abiki sarate yo aye na bango afanisi bango afa bakole bakasho atuna bango mongo soki basala makambo na pona nini mais na suka na yango major ye mo communiquer boy chango za secteur ya bato la bimisala maboko soit toke sa mécanique électricité maçon taulier tout ça na ngona chango so mona okokate yaka to ukaba onise otangisa que soki yo landika lo yenge ya kuluna po biso ta ba kuluna za soute et comme des ba criminels po kuluna na mo ba bunda so et comme criminel po yo comme na butu ko mettre mutu porte ko buka porte a mutu olongwe kuluna ozande criminel to ko le mbate tala
komi koloka to ko mwa kindoki mukie koti na kati po bozo mona nde baso kanga baninga misusu ba mati avion de convoi mobimba kanya makasa se zui bangu etei bino te ba obotikali bozo continuer au sala mabe pe bosala ba parents na bino na ndaku na bandeko na bino mona ka bino ba ipe musala bosalaka mais oyo mbalo yo te major ba bimate oyo ipekin ba mona général Kasongo pe na sima na bango troisième convoi nde ba kokende oyo na ba uniforme bango nyonso tina aéroport ba mona no kanya makasa se ba ba no ndenge zalaka poso normal te yaka nini yango bazokanga bozobima bazokanga bozobima bazokanga bino pe bozokata kaka musalama be tali batie bilongi ya nini boyebi ke tolakisaka bino bato baviolaka bongo bainfirmière mibale na maternelle ezalaka bongo na commune ya Kisenso na hôpital wana esala tole ya kosakana te même chef ya ekiri lelo nde bazwi ye komona Valérie Mawapasi. Encore une fois, la police ya ville province à Kinshasa na bokasi ya Yemoko Silvano Kasongo Kitenge bache maboko na ben civique oyo banyoko la population ezali bongo deux catégories ya batu oyo la police a maîtrisé groupe ya liboso bandeko oyo bozali komona bango nde ba violaka batu na hôpital à Torder tozali bongo na commune ya Kisenso ba violaka bongo ba infirmière na ba malade oyo bakutaka wana basalaka sandruma na ndenge ya defote tolakisaka bino yango boyebi ndenge bakatelaka baninga na bango etumbu na minito bazali kolia vungule na prison ya Makala kasi ba oyo nde bakimaka bakendaka refuge na bango na Bandundu pona kobatama bango bakanisi la police ebosa na bango yi bazongi na ndenge shita sima bazongeli su koopere kasi la police lokola zaka wana na système akengidi la mayele atimbeli bango alandeli après filature bakangi bango yoka ave na bango. Deuxième groupe ezalinde bandeko oyo babotolaka batu mituka pe banlevaka batu na kata ba cage kaka ndenge ezalaka soki bokoti ka chenge batie osinga ba depuyo biloko na fo pape odaye bake kobwaka yo kota isolé e bongo Valérie mwana mobali oyo babengaka ye mawashi matole veut dire bakanga bakanga balemba ye akota prison déjà 4 fois à chaque fois soka koti asali ba crime batie na prison soki pe na mystique a fourmine ya bimelaka ase retuvaka libanda kasi turoyo la police et lobby population bokangelongi ya Valérie malamu po ata koti prison soki bomoni libanda bo dénoncer la police et kokangaye et kolemba yete yoka communication. Ya police ya province ya ville ya Kinshasa et uti kotia maboko na babandi oyo bozo komona na ba télévision bazali 6 bango bazali spécialisé na koyiba kokotela batu na bandako koyiba pe koviole ba mama na makasi bato oyo tozotalisa bino na ba télévision basali crime mingi awa na ville ya Kinshasa bango moko bauti koloba yango kaka groupe oyo bozokomona mutu oyo liboso na oyo alandi ye bango bayebisi biso ete nde bango bato bazalaki na likambo oyo elekaki na quartier Tordei na commune ya Kisenso na hôpital ya Basser kuna boyokaki ndenge nini baviolaki ba infirmière. Coup de chapeau na monsieur Silvano Kasongo mokonzi la police à ville province à Kinshasa pour grâce na yo la ville est calme surtout très calme même et ça normal ekei ETC les jumeaux ezali etali établissement oyo bazali koteka ba pièces de rechange papa maman botala bosekate. Établissement oyo bozali komona babengaka ngo ETC les jumeaux ezali maison mobimba kasi en plein air esika batekaka bongo ba pièces de rechange bakolo na yango ezali bongo bandeko mibale oyo bozali komona bazali mapasa ntimba na nzuzi esungaka bamituka ebele surtout ba oyo esalaka transport kota Kisenso bino moko boyebi
eta ya banzela ya Kisenso esengeli mituka ezala adapte na condition na yango. Kasi kokamwa eta ya ba pièce tokuti awa pardon bolukela yango kombo. Lokola phare o bozali komona epanzana ezanga ta mwinda na kati kasi ezali à vendre. Botala bino moko croix, carburateur et bongo ba bougie ndenge moko pe na amortisseur oyo pardon bolukela yango kombo. Radiateur babamba ndenge ezali komona na bibamba kasi ezali wana à vendre. Côté ya ba huile moteur ba huile moteur ya vrac kasi oyo babengaka bongo ba huile futi ezali côté kama awa. Particularité ya maison oyo ezali ke soki osombi pièce de régime mananzuzi bango moko bakoya ba remplacer pièce mutu kepeli kanyenya vun okei. Moussa nanga ezali naza mécanicien soki totie article 15 oyo po toujours débrouiller mpe totombola mpe kita ya commune na biso bon toza bamapasa yango moni keno telema tomoni keno point ti point article 15 oyo eza te yango moni ke totie yango de façon ke esunga mpe libota esunga mpe famille mais en même temps na point moko toza mpe bamécanicien mituka yango wana mpe bozomona donc tozobenga bino nyonso na commune ya Kisenso oza na matete o oza na lembo oza wati pièce soki ezangi tous les sortes à car matala Kisenso garage ya bamapasa omona bamapasa baza wana tokobongisa mutuka o tochange pièce esika wana esika toza tokosala yango nyonso omona peut-être tabo. C'est vrai botala bino moko ba eta ba pièce oyo ezali kotekama kasi bandeko oyo réalité bazali na yango grâce à misala oyo ya ba pièce yango nde bazali ko vivre, c'est-à-dire ba kena roluka ba pièce ya occasion po bango pe baya ko revendre bazwi mwa mbongo batie na libenga balie po Kinshasa so sali bongo te pasi na pasi botala bino moko ekei opération mema moto na Mokongo mbula soke beti na ville province ya Kinshasa nde koyeba réalité ndenge ville ya Kinshasa vivaka botala déjà lelo mbula beti à partir à 17h embouteillage ko sarana te ville ya Kinshasa mwa ko tia lokuleza te bozo imaginer que lobby couvre-feu mokonza mboka senge banda et kozala ndenge nini lelo dabotala ambiance et d'ailleurs nous me constater ki ndenge nini coopération botami ko mewatu na Mikongo transport ezate. Après la pluie vient le beau temps. Mais na Kinshasa, après la pluie vient milelo casse-tête ya kosarana te. Réalité à ville à Kinshasa pour mona ma benango. Tala, tozana kati ya Gombe na centre-ville s'il vous plaît. Croisement Tombalba ina Wileri. Mai ya kosarana te embouteillage zanga li passa. Awa pona oleka, il faut opesa mbongo. Ozoka bazobele la Wileri yo kati babela taxi te. Bazobela nde Mokongo 1000 francs au mati soroboyi yomoko inde nozomona bandeko bazokota na kata mai ba jeune bazokipete na batata na ba mama système ya Mokongo Jésus même moi ododo bazomema bango bazobenda mike na bango article 15 botami bazo se retrouver population bazolela parce que transport eza kutute toza à partir ya ba 16h s'il vous plaît awa ko bakonzi bazo décider mokolo ya lobby vendredi couvre-feu banda. Bozo imaginez déjà à partir à 16h mboule beti na Kinshasa batu ba koma 21h ndenge nini yoga communication ya parti na kabila sasa ba pesa na moto wana 1000 francs bandeka réalité à Kinshasa yangoyo manque ya kirage à bakanivo gouverneur de la ville Gentini Ngobila est-ce que yoka kasoni tote kin bopeto soki mvule beti na Kinshasa eza catastrophe mawa bafule komo tamwa na nzela soki pe na commune na bino voisin mutema mabe na erreur kute na zongo système ezoleka et anormal te meto kamwa ministre ya santé Ten Longondo ndenge azo insister pour na couvre-feu azo bossa na ke batutu bafanda na centre ville te. C'est vrai, population bakati musala na 15h. Embouteillage na ville ya Kinshasa mbule beti ndeti boye. E kozala ndenge nini pona mutu afanda na mitendi. Po biso tu na Kinshasa, kop na biso zala kaka esika moko na centre ville awa na Gombe. Zandu makamunyoso awa. Population ko suka wapi. Il faut ba konziba réfléchir malamu parce que population ba kozwa makamuna bango pa ba policier e kozala somo. Bobo sanateke kashine ya pamba e bomisa mutu na chango.
bongo oyo couvre-feu bato kaka na mbula ebeti baotambola boye bongo ntongo ekokoma ekokima mbango pour ke moto akota ndako na 21h bakonzi bozala na motema eke yo oui tokomi na suka ya quelle boule mag mais avant tosisa quelle boule mag il faut to insister pour na kobeta CDP kosenga na bakino na bakinoise nyonso papa mama boyeba ke deuxième vague ya COVID-19 ezali réalité bato bazali kokufa na ville province ya Kinshasa to mibatela to respecter ba mesures barrières ata ko couvre-feu nde il faut bakonzi ba trouver solution nango po réalité zake boko mitika nde population na maboko ba policier ba komeka na nzoto pamba o to lobaki te eke yo oui